Congo Brazzaville, la diaspora partout, en tout cas, Kimia, Kolo Zambé, et Omabota Mabilo surtout, la confiance de fidélité au Bopesa Kambonda, École, magazine d'actualité, Botala Ngungango et Kokingunga, Autopesa Mabilo, information, Moko ya solo peu, na temps réel. Avant de faire la édition de l'édition, mon collègue, d'abord qu'on ça bien le sommaire boyeba, grande ligne aux composé édition mon collègue boyeba qui VPM intérieur mon lamboka Jacques Mel Chabani Aza la mission d'itinérance pour la province à Nord qui vous peut beaucoup d'éléments au mon bon de Baouti comme ça attaque la qui c'est le peu babomi ebelé à bateau pour la nation sur élément Madame Sandrine Kasseka on a vraiment présidente il y a biso peuple parti politique à outil comme ça lancement officiel de la formation à couper politique na men kaona commune ya Maluku. Awa to fongoli édition de l'édition mon kwalelo en tout cas qui met encore Zambé ezala omabota babilo boyebake VPM intérieur mo mboka Jacques Mel Chabani Aza ko séjourner dans Nord Kivu question kotala masolo état de sécurité le mopazi wana azoki peta ya kostolo la mingi la bande ko ya fek ya butembo po baluka qui na ekota en rapport ya ba activité au bazali ko sala ko to élément au signé Wilfried Samba. Mwana Congo boyebake les VPM intérieur mwana mboka Jacques Mel Chabani aza déjà na mission d'itinérance na province ya Nord Kivu kuna azwa kitan ya kosolo la depuis mokolo ya dimanche 14 juillet na bandeko ya fédération des entreprises du Congo fek na mokuse ya Lubero délégation wana bapesa ki mwana mboka Jacques Mel Chabani situation sécuritaire ya Butembo ndenge sécurité ya population na ba entreprise na bango eza menacé na ba désordre ya ba rebelle ya M23 na ba Rwandais. Nous avons salué cette visite parce que elle était très importante. On était dans le désarroi. Lorsque Kanyabanga est tombé, nous on voyait la mort en train de venir s'abattre sur nos entreprises. Et on ne savait pas où fuir. C'est comme ça que nous avons échangé sur la question. Il a plus écouté nos doléances. Il a écouté et effectivement on lui a donné tout ce qui se passe dans la frontière. Je crois qu'il a compris que la population, veut que la guerre s'arrête. L'insécurité, ça n'est trop, il faut que la guerre s'arrête. Il faudra que l'argent qui est dans les trésors, on l'utilise pour qu'on pacifie le pays. Tellement que situation sécuritaire, il y a un espoir, il y a tout un peuple. Ceux qui ezali malamu, fait qu'il y a Butembo, basengi na VPM Jacques Mel Chabani, balongo la bataxi misusu po, na ko permettre bango ba évoluer kitoko. VPM ya intérieur, ayoki bango pe, a promettre ko exposer raquette na bango, na gouvernement central po, solution moko malamu et monona yango pe biso. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Azagina Massola, ambassadeur du Royaume de Espagne, à question Koluka, paix, na état droit de l'homme, droit de la femme, la partie Est, la République démocratique du Congo, on a élément au signé Yannick Kaloso. Neko ya Congo, bandi melangaike, na beaucoup tani na bango po, masolo o étali ba problème, la République démocratique du Congo surtout. Yakoluka Kimia Ezonga na partie Est ya mboka yangonde ezalaki parmi ba question oyo basololaki entre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères na ambassadeur extraordinaire ya Royaume ya Espagne. Nyonso elekaneki depuis mokolo ya samedi 13 juillet 2024. Selon Espagne, bango baza prêt ya ko soutenir République démocratique du Congo pour que Kimia Ezonga la partie Est et surtout que ebele batu bakufa kuna depuis plus de 30 ans na ba mobulu oyo eza kolekana kuna bandimi pe kotala likambo oyo etali droit des femmes na makambo ebele oyo etali diplomatie entre République démocratique du Congo et Espagne. Ça a été une rencontre très fructive et on a
parlé de relations bilatérales entre nos deux pays. On a exploré des possibles voies pour les renforcer ces relations qui datent de l'indépendance de la RDC. L'Espagne a toujours été ici. L'Espagne a toujours voulu accompagner les autorités congolaises dans l'accomplissement de ces objectifs. Alors, j'ai réitéré à Madame la Ministre la meilleure disposition de l'Espagne pour continuer à travailler ensemble. Masolo Oyo esepelisaki patron ya diplomatie congolaise pe a promettre kosala nyonso po volonté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekokisama kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Oui, réellement, qu'on aura vraiment un vrai leader et on aura la vision madame pour la République démocratique du Congo en général et en particulier la province, la commune, la activité surtout, la domaine surtout, les cas de la caméra et monde école et permettre à la population de découvrir vision aux alango avec impact et idéologie. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez que le dossier, pour la mine, parce que nous Azali au départ, Azali na droit, la principe fondamentaux, Azali na droit, les droits fondamentaux en tant qu'être humain. Le peuple ils ont contacté Azali au sommet du pays. En plus, Azali va représentant ya Kwango. On le landima, on le bazoka pouvoir, bazongi na ba village, ba keli ba pesi bango pouvoir, bota na ndenge to souffrir. Tant na tel dégâts au moto de salaki, na zako original la moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout si ko te la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to ko tatu ko solana bino. Tomona kambi ko ewuti ko le kandenge bateke na bayaka liboso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basilaki acte d'engagement pour que kimia ezonga entre ba peuple wana nyonso bibale mais a participer à mawa ezake ba mobondo ba wuti ko boma ebele ya batu kula la kinsele la route nationale numéro 17 tona élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo bondi melangai ke malgré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'Isaka, la communauté bibale, ya kanate que po basonga la bolingo, bomoko, mais ya kokamwa nyonso basala kaliboso, ya mokozi ya mboka ezalaka na ngoka ka mascara. Esengeli boyeba ke situation sécuritaire na territoire ya Kwamut ezako kende mabeli lisusu koleka. Na plateau de Bateke bamobondo bazakaka la force pe nguya ya kosala bamabe koboma batu pe kobotola neti kaka mboka ezanga l'État. Boyebake mokolo ya samedi le 13 juillet 2024 na batongo bamobondo basalaki bobange na attaque na Kinsele na route nationale numéro 17 na nzela ya Bandundu-Ville. Babomi batu ebele selon ba témoignage bisusu bazako bake plus de 50 personnes mokoka bakufaki. Mais FRDC avec professionnalisme ba neutralisaki quelques mobondome basangi kaka renfort. Bozela biso solution pour na le Cameroun renfort et ajoke comité to éviter ndeni population ngo kozala.
Tande population mboka bafandi. Ya pasi pe ya mawa ezake bandeko oyo mingi bakimaka bakomaki deja kozonga na bamboka na bango po babandela bavi ata a zéro. Mais kokamwa lisusu komona badeplasement ekomi ebele po bamobondo bazongeli baattaque na bango ya koboma batu. Nani oyo akolinga avant de vraiment esika insécurité etoni mekin awa eza kosenga vraiment na gouvernement alakisa makasi na ye yako imposer kimio et surtout que la force reste à la loi. Yango pe biso tobetisika kambonda. Présidente du parti politique Biso Peuple, Madame Sandrine Kassé Kankola Eskalibanga, a kendaki na mekao pour la kosala lancement officiel de la formation ya coupe zekuti elekala qui toque avec impact de idéologie de la présence ya Medine Kambe Mena Wilfried Samba témoin ya événement. Mokolo ya samedi 13 juillet 2024, Madame Sandrine Kassé Kankola, autrement appelée Eskalibanga, Oyo Azali, présidente nationale ya parti politique Biso Peuple, akendeki pona kosala lancement officiel ya formation ya coupe couture na Menkao kuna na commune ya Maluku. Azalaki ye mokote, Madame Sandrine Kasseka azalaki accompagnée na délégation ya bureau politique na ye, entre autres secrétaire général adjoint en matière politique na formation Cédric Longomba Belio oyo atalisaki importance ya visite na bango na Menkao. Na cadre ya vision initiale nango tel que connaît na maman Sandrine Kasseka, présidente nationale, na makanisi ya liboso devise ya parti tolobi ezali formation, travail et paix, excellence. Alors na cadre ya formation Mama lelo a kitaki na mboka ya Menkao pona kopesa coup de pouce na bato bazana posa koyekola musala maboko kasi bazangi ba matériel ndenge tolobaka. Présidente nationale ya parti Biso Peuple, Madame Sandrine Kasseka Eskalibanga encourageaki ba mama na ba jeune fille et sengeli na bango ba se former pour que lobi na bango bazala utile na société. Ye abakisaki lisusu na kolobake parti politique Biso Peuple bakendeki kuna po na campagne électorale te kasi bakendeki po na encourager peuple congolais peuple ya Menkao en particulier lolengeni ne sengeli na bango ba entreprendre po na kokoma autonome pe batika vie ya bisenga senga parce que yango ezali malamu te. Awa pona ni pote boyeba ki koyekola boyeba ki kokoma na kotanga yango ngai musala na zui ezali ya ko encourager ba jeune filles na ba mama pe parce que ezaka ba jeune fille na ba mama pe oba monike bako yekola koko na yango Madame Sandrine Kassé Kankola na équipe na ye bakendeki Menkao maboko pamba te ba memelaki bango ba matériel ya formation ya coupe couture lokola machine à coudre batisi pe na ba matériel mosusu oyo ekosunga bango bayekola malamu boyo kabino moko ndenge population ya Menkao babetisaki mbonda liboso ya caméra ya magazine Mbonda ya Ekolo. Zala esengo makasi asepeli yango parce que mama asali signe oyo akoki esengelaki asala pe aprometaki biso akobongisila biso maison ayeli biso matériel ba machine batisi o to apprendre bana musala. Na titre ya rappel esengeli boye bake Madame Sandrine Kassé Kankola Eskalibanga mama sociale nambala elekaki aprometaki na population ya Menkao ke akobongisela bango centre ya formation pe akomemela bango ba matériel mosusu lokola ye azalaka femme dynamique femme de parole Madame Sandrine Kasseka azongaki lisusu na Menkao maboko pamba te pe ye akokisaki promesse na ye yango biso awa na magazine Mbonda Ekolo to beteli ye kaka mbonda pupu po musala na ye eza kitoko boyende ezalaka.
bango bazali ba champion maso état social à la République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise ceux qui osent contribuer la 500 fois congolais à pamba par jour et qu'on permettre la fin de l'année Yona Liboto Rabo Sepela qui toque quand tous les éléments ont signé Wilfried Samba encore. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé, tango esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangu azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sangu, à travers FJS devise, na 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani. Kabaka lisolo boye bakeko yinda avec impact idéologie mukwa le 1er août na 4e rue limité résidentiel na espace maman Marthe Tshisekedi parce que couple apôtre Lukanga na maman Mireille Lukanga ba bengi ba couple surtout en général au basé vraiment ba vrai couple ba ko participer na événement ya kabali lisolo parce que ko lia comme la pesa au rendez-vous ko za bongo historiquement qui to ko permettre que ba couple ba ko mettre ba histoire ya bolingo na bango na élément au signé Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo, papa, maman, yeba kesoki, osalaka la couple, occasion monene oyo, couple apôtre Serge Lukanga, na maman Mireille Lukanga, Bape Sibino, yango oyo. Nous sommes là sur la 4e rue pour la manifestation du 1er août qui va recevoir les couples de la ville de Kinshasa ou d'ailleurs, par là. Nous serons là à partir de 15 h déjà, moyennant 20 000 francs. Il y aura à boire et à manger et surtout il y aura un partage d'idées. Tobengi Sibino, ma couple, il y a ville à Kinshasa, il y a Kouta Bisika Bapaya. Vous avez la vacances à Kinshasa, Boya, Toroyamba Bino, Zali Nalike et Koyoka. Ça fera de très bons témoignages pour les autres. Nous comptons sur vous. Boya, venez nombreux. Merci. Oh, Baké, Ekoinda avec RS Zali Semoko, Espace Pergola, Parc Maman Marthe Tshisekedi. La 4e rue limité sur boulevard Lumumba à partir il y a 15 h jusqu'à go Masolo et Kobana Kitoko et bongo o etali droit d'entrée kuna kutu bate Masolo lokola ofele donc yebake 20 000 fois ya pamba kolia komela nyonso au rendez-vous biloko ya boye en tout cas soki ozalaka na couple ya moko ya kitoko jamais okoki kozanga po biso en tout cas Masolo boye eke kitoko yango pe biso awa to beteli bango mbonda tu. De
Population partie Est ya République démocratique du Congo, population ya Butembo, bakalaki kosala marche lundi le 15 juillet 2024 en rapport à insécurité au Ezakoleka. La mokozi wala malgré information bapesaki et pas VPM intérieur mwana mboka Jacques Chabani oyo apekisaki bango to éviter soki eleki ndenge nini. Tozona ba détail ya avant que basala ba activité bango ndenge basolaki na VPM intérieur. Eko ya Congo bondi melangai ke oyo eza koleka na partie est ya mboka na biso eza kozangisa ebele ya bakongole pongi na misu bandeko ya Butembo baza na kimia te komona ndenge insécurité eza kozwa place bisika o bazwami pe komona ndenge nini ba 123 baza kosala ba mobulu kuna na nyonso wana boyebake bakalaki basala marche moko pacifique mokolo lundi le 15 juillet 2024 ndenge kaka boza komona bango boye bapesi déjà information et pas y avait pas bien intérieur na audience oyo bazalaki nango na ye mokolo dimanche 14 juillet 2024 mais ekamwisaki bango ndenge VP bien intérieur asengi na bango balembisa nanu donc batia na se masolo ya bamarche wana mais baza d'accord te na proposition ya mwana mboka Jacques Chabani bino moko boyoka ndenge nini babetsaki mbonda. Il nous a écoutés, on a évoqué les problèmes, l'insécurité chez nous, la situation des fronts dans toutes les lignes de front. On lui a parlé de ce que nous avons comme problème et à faire des comptes, on est revenu aussi sur notre manifestation organisée pour demain. Il a voulu essayer de parler de certaines situations. On a démontré comme quoi tout est en ordre, tout reste vraiment sous contrôle et que la situation, la manifestation reste maintenue. On lui a démontré que tout est en marche. Il y a déjà une brigade pour sécuriser la manifestation. Et vraiment, ça a été démontré qu'il n'y a pas de problème par rapport à l'infiltration. C'est une marche pacifique. Pas d'armes, c'est la population de Butembo. Pas de drapeaux de partis politiques, pas de couleurs politiques, c'est la population, la communauté elle-même qui va tenir cette marche. Et Sangali Bawabake, marche oyo et kanami ezala parmi, ba marche ya minene po, na koloba non na insécurité oyo ezakole kakuna. Awa toza jusque là kozela tozwa, ba information boko sur si réellement que marche et selemaki avec impact na idéologie to ezalaki étouffé la force de l'ordre ndenge elekanaka la fois passée yango bebiso tobeti kaka mbonda IDPS contre IDPS yango ezali vocal moko fétiche ezali kobeta ma mikolo oyo et surtout que bazali vraiment parti au pouvoir en tout cas ikabon en deux parties likolo ya Congo ya soki peli nitoyebi te babosani ke le peuple d'abord ne ezalaki vraiment slogan oyo permetaki bango bazwa pouvoir pe basala oyo sekeli peuple asepela mais kokamwa lelo oyo toyebi te nini vraiment bazali kowola ton élément au signé Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo nini eza koleka lelo na IDPS parti au pouvoir po oyo baza kolakisa biso eza kopesa soni na mawa. Parti ekomi divisé en deux parties. Ngamba mosusu okomona eteli longondo ancien ministre de la santé na époque ya COVID-19 okomona pe Jekobeya na ba misusu baza kofunda mwana mboka Augustin Kabuya azanga vision azako utiliser makambo la ndenge ya mabe côté kutu gestion parti kuna kutu mawa plein akomi kosala makambo neti kaka IDPS ekomi parti politique ba parents na ye donc kokabola ba poste na mutu oyo ye alingi na ngamba mususu ba cadre pe ebele baza ko soutenir mwana mboka Augustin Kabuya kutu bauti kosala déclaration ya ko soutenir Kabuya pe kokebisa ngambo mosusu pe balobi ke jamais congrès ekoki kosalema likolo ya bato ya mitema likundu oyo baza koluka ba intérêt ya mabumula bango nyonso wana baza ko attaquer ba secrétaire généraux ebele oyo babwakisi Augustin Kabuya mais esengeli boyebake ba cadre misusu baza vraiment dessus na ba spectacle oyo ya soni yango basengi na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aluka kosilisa makambo oyo eza kobebisa identité ya parti politique na bango et surtout que baza vraiment aux affaires. Est-ce que IDPS aza koyeba vraiment oyo baza kosala? Est-ce que yango nde ekorépondre na ba préoccupation ya peuple surtout mingi na le peuple d'abord? Mikolo eza koya bokeba ekozala mbwa asimbwa na oyo etali santé IDPS parti au pouvoir. IDPS contre IDPS, ils ont ça la Sonia, en tout cas bloc à boy.
to regretter yango pe biso to betisi kaka mbonda. Tracasserie eleki mingi surtout mingi na Pascal la commune Kimbaseke. Ce qui osaka mona changu to comme sikana okomona lokola babuboke la kati ya mboko mo ba rebelle bazala que c'est ça la passe na moto na élément au signé Benjamin Kilunga na Yannick Kaloso. Bato ebele bayebi na masina pe Pascal na kambo Kimbaseke ekenda sango ba désordre esale makanango ebele awa tozali na sot mouton boyebake ba policier bozali komona bazali kokanga batu basalaka na bango ana masina pe te na Pascal te bazaka kapona tracasserie population esi ebaya bango tozana très mokali botala ba moto etondi ebele ezali kotika batu tina terrasse ya mbanza tina kati kuna mais elo ekamusaka bato makasi population bareketaka makasi po tracasserie eleki makasi ata bato ya moto bazana ba désordre mais oya la police toyebi te nzoka bazana bango ba FARDC oyo soki mosala esili aye na ye kochoke awawa tango biso mbonda ekolo tokitaki wana na 21h boyoka ndenge population balobaki bapolisi awa tolebi bango papa tokosenga na kone kuzu azali kokamba jemi ya este en tout cas tia miso na awawa po jemi pe esalaka mosala nango kitoko na milie oyo me oyo ya tracasserie population babayi na bango boye mabe makasi tokeli na page internationale otobombela bino ya mokwalelo boyebaki Donald Trump ancien président États-Unis d'Amérique awuti kobika na liwa juste na meeting oyo azalaki nango la Pennsylvanie biloko ya ba attaque ya opposition tina ba États-Unis ekomi kobangisa pe kokamwisa mokili mobimba ebongo soki attaque esame na kati Afrique to pe na kati République démocratique du Congo engaki eyo bama ndenge nini ton élément au signé toujours Benjamin Kilunga et Yannick Kaloso. Nekolanga Congo oyo euti koleka na États-Unis d'Amérique mokolo ya samedi le 13 juillet 2024 toyebite soki tokoloba nini po soki ezalaki neti awa na Afrique masolo elingaki ekoma na ba version ya ndenge na ndenge botala ancien président États-Unis ndeko Donald Trump auti kobika na liwa kaka na meeting oyo azalaki nango na Pennsylvanie. Take a look at what happened. Yakoba ezake azalaki blessé na lito ya droite pe auteur ya tentative wana yeyo mwana oyo ya 20 ans azalaki pe neutralisé et pas FBI. Pona ka ba républicain acte oyo bazako accuser yango et pas Joe Biden nde mutu amemi batation oyo po makambu ekoma boye. Mais koba ezake partout bazako condamné acte wana kobanda na Joe Biden, Vatican, président français Emmanuel Macron, secrétaire général des Nations Unies, premier ministre allemand, premier ministre italien, premier ministre canadien, président chinois, Nabandeko ebele ndenge na ndenge. Et sali pasi pe mawa. Bino moko bomoni tokoloba lisusu nini? Masolo o ekei mabe makasi yango be biso. Tobetisi kaka mbonda. Abakisi mvula moko kate ba mvula onzambe apesa yeye nani le maréchal Pichude wale baron de Cape Town la kata Afrique du Sud abondi belalake kolia komela la possibilité ntaba kwa ngamongwele champagne ezako sopana kata Cape Town pe biso mbonde kolo a déjà entre tozi ba champagne pe to sopeli makati kate kolo abakisa mi kola mingi na mvula moko obakisi tembelio happy birthday to you. Émission avant de Kabbalah, vous avez un rappel des titres. Le premier intérieur, Jacques Mel Chabani, à la mission d'itinérance, de la province nord qui vous peut, vous avez élément E. Maman, bon, tu attaque la qui se répète, Babomi, Ebele, et Abatpe, bon, élément E. Madame Sandrine Kaseka, Escalibanga, présidente des partis politiques, à Bissau Peuple, à tout lancement officiel de la formation Koumze Koutikula, Menkao, la commune, ya Maluku. On a bouclé complètement édition de la mission on a allé on a présenté avec impact na idéologie boyebake si ben caméra za ki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba édition ici mamaki et puis madame Medina Kambembe montage la réalisation ya mwana mboka écrit de Mateta mais bon continuez toujours à s'abonner massivement
la chaîne YouTube la biso mona école officielle P ba activité la bino ata partout boko zala bo benga biso caméra ko kita to ça no ba reportage mon purement professionnel pe ko leka ba primo ko kito ko non concurrentiel en tout cas boko tu confiance ça toujours pe na moté ba moko ko zambe asa ça biso to zala na bon moko boye ba ke monda école zali toujours bientôt la ko fêter 2 ans d'anniversaire nango na ba numéro c'est zala wana sur vraiment la biso pour ça motema mawa mpe nzambe touché mais quand on contribue même à travers Orange Money ko permettre biso peut fêter kitoko ce qui connaît azongi to kuta prochainement na édition mususu yasika kimia etika o mabota mabino